mingi na kati Bible. Mais Bible va bien au Sainte Bible. Et ça quoi komboti. Au monde nzambe za ba benga nzambe saint nzambe. On a besoin de la sainteté, azaka nzambe. Oka Jésus ba benga ka saint. Tous les êtres, les apôtres, les nani bato mokili ne ba mi tia kombo wana. Ba wana ba mi weli ki saint. Et ça lokola lelo to koma ko mi benga neti obu na ina oka ditolo na to benga ka grand prêtre. Alors il n'a pas traité. Ah, mais benga ka yango. D'ailleurs ka yango. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission vraiment. Vous allez que ba kombo biso bato to linga ko mitia. Voilà. Nzambe ba benga jamais saint. Jésus ba benga jamais saint. Bato kaka ya mokili ne ba fonda ba kombo wana. Na lolendo ezaka na moto. Mais baza bata masumu bazaki na mopi na basa. Normalement. Pourquoi nzambe sala tout bela? Pour yeba ke bato wana ngawana ba ono sala bereba no bunga, no sala mabe. Asali ba yokili biso mawa. Azali biso to vivre na mawa nzambe. Le to vivre na mokili, to vivre na mawa nzambe. Pour ce bilan nzambe ba sala bilan. Ya mabe na malamu to sala na mokili na ye. Ako éliminer biso tout. To mona bokonzi na été. Mais au tala ba américain, bazana tout. Tala ba Congo to zangi tout. Talaka Congo n'est 2 millions de kilomètres carrés. Boulevard de 30 jours, ça fait 5 mois. Ils ont aussi la tête. Bon, Congo, mais aussi la camp. Mais les Américains, ils ont tout. Ce que c'est ça, c'est Barack Obama, TV, Loba, Bango, Bango. Tous les jours, il y a un Congo. Mais tu vois, tu as dit qu'il y a un peu parce qu'il y a un peu de si. Pour ce Baloba, il faut Kaba. Il faut la générer. Depuis Baloba, il n'y a pas à la générer. Donc, si, que tu as liqué à Moutou, tout comme Batbatia qui est liqué par Nayo, Nengo Zawana, Bisoba Tozanga, tu as liqué par Nayo, ta chemise au latin qui te retient la il y a tout le monde dans mon king. Merci, c'est gentil. Toujours tu as liqué à Nayo. Non, mais Balobi n'a pas et liqué au bas, Nengi Muna tu as liqué à Nayo, il faut que tu as liqué à Moutou. Pour Bible, le que ce que tu as liqué à Moutou, peut-être dans le vide par rapport au tu as liqué par Nzambe. Et rien sous la Bible, on a tu as démontré. Nengi Yovandiwana. Bano yo tika na balabala wana wanga na bango otobenga bashege batia ke liki pana ba mona grand prêtre na TV so ba mona viens mona ino la na batia ke liki e pana yo pe mukolo mona lemso Obama Obama ah et c'est non ce que Bible le dit aussi non non c'est pas bien tozali bana tata moko Nzambe to lingana to salisana. Donc, à mon lobo, même dans l'église, tout ça, tout lingana, voilà. Donc, tout tient à Elikia. Mais tout ça, tout lingana. Dans l'action de démonstration aux États-Unis, bazana tout, France, Japon, Chine, bisoba oyo. Pour l'ingozo salate. Dans le monde arabe, tous les jours, Makamboyaga et Bandibo, bateau Israël. Ah, bah, qui le bango autant de milliards. Car na comprenant les Cambonati. Biso rien. Na comprenant ka les Cambo wanate. Tous les jours, sauf nous, TV, Moga Jésus, Moga Jésus. Jésus de Nazareth. Bon, Moga Jésus, mais Bisso Sigo, Moga Jésus. Ah, vous avez belé la Jésus, mais vous avez belé la Jésus. So, Bano Kendaboti, ou Bimana, Nzela Mogo, au moins, on va démontrer ça là. Mais Bisso, pour ça, vous avez le total capacité à confier l'homme de la spiritualité à Ebi. On a mis tout toujours, pourquoi tous les jours, nous avons sali Balobaga Magambia, monde arabe. Et on a ça l'album comme dans le monde arabe. Merci le Poso Moindo Utawapi Africa, Poso Moindo et Utawapi. Question et Pesami Bongo na Kofi Olomide na bandi batebele pe bamitu na question ngo. Kasi na likambango ne tokutani na groupe Libonza Ngenge nde ba interpréter nzembo ya Verkis obiso to yebingo nganya sa mituna nzambe na komituna kalo Poso Moindo et Utawapi. Kasi groupe Libonza Ngenge nde ba interpréter le biso nzembo yango po na bandi Kofi Olomide kwa koza réponse na motuna o mitunaki. Aye na komitunakao Aye na komitunakao Nzambeo na komitunakao Poso Moindo eutande wapie Poso Moindo eutande wapie Ah mama Aye na komitunakao Aye na komitunakao Nzambeo na komitunakao Injustice eutande wapie Basantu nyoso bangonde mindele
Adamu na Eva bango nde mindele kasi soki za bolo moto moyindo mama aye nakomi tunaka o aye nakomi tunaka o Nzambe o nakomi tunaka o Ose moindo eutande wapie Ose moindo eutande wapie Basatu nyoso bango nde mindele mama aye nakomi tunaka o aye nakomi tunaka o Nzambe o nakomi tunaka o Simo Kimbango profete na biso lisolo ya Kimbango puku bakomate bakimbangise polo ba verite émission oyo ezali ya bazoba te o émission oyo ezali ya bazoba te o mama aye nakomi tunaka o aye nakomi tunaka o Afrika tokongola miso bakongole tokongola miso Kimbango auta na Congo bakoko ya biso tozonga nsima te Afrika. Je crois que le monde d'Afrique peut goya. Quand Tossi là avant. Biso kakao Ebola. Biso kakao Kunda. Biso kakao choléra. Boulevard du 30 juin à Pamba. 5 mois. Et si les gars déjà na beta bravo, na mi kondi ke bazo qui quand même elikia ne bazo salawana. Vraiment bravo, merci. Au nom de tous les Congolais. Ce que banzela le boulevard on déjà combien. Mais quelque part, au fur et à mesure, tant que bambo que belé sur l'année parcours na yo, mon monité on dirait que biso en Afrique aux amondis quelque part. Ah. Yo so comme ça ba réflexion yo. Ko la zo yo gayo. Tous amondis par qui? Par yemo okolo. Mais na évité. Donc on ngolo baki o ngala lobaka. Toi na moto ko pela toi na lifelo. Mais tozo zika. Moto ko pela meto zika. Donc lifelo ngo. Non mais tozo déjà au kufa. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. On a Kofi Olomide. On a fait le temps. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Il y a un alobaki. Kolo Zalaganaï. Mais Motomayele est fort au Sala. Moté à Malam. Na bongo nembo na biso kotomba. Ndenge lobinga na tambola, lelo bamboka lokwa ba Togo. Okozo voiture pour filer libulu yete. Angola tout autant à souta Angola tout en à Angola et comment niveau mususu na biso boyebi si na yebi ndenge tozo ba Angola et comment na niveau mususu kala to finga dans angolais de l'autre nga so bina angolais na sepel bon tango na biso pe goya kaka tango na biso goya mais yanga na lobby to on a une malédiction mo za quelque part yo so yo lobby yo grand prêtre nga na lobani nga na lobaka kaka ke to na lifelo moto ko pela me tozo zikate. Et puis, au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Voilà, c'est le président Alifero. Les locaux du Koloba. Au moniteur, le gars a besoin de malédiction. Tu vois qu'il y a un négo. Les moussous ont raison. Mais ceux qui ont raison, ils ont ma rapport à Bissot. Bah, l'émission n'a pas expliqué, peut-être n'a pas raison, mais tu me relandes la moto, le malédiction n'a pas Ali Wapi, peut-être en ce moment qu'on a fait que Tombama, n'est que tu le tambour de Bissika. Mais nous, qu'on a un katayo. Ils ont malédiction, mais ils ont malédiction. Le problème n'est pas que les bossos, les gens qui sont avancés. Les mamabé. Les mamabé. Nzamba boyang. Les kounya. Nzamba boyang. Kuboya kundima muninga. Nzamba boyang. Lokuta. Nzamba boyang nyonso. Kunyo kolaka moto yo. Omonile mususu aza na mwa de na ye. Eloko zo boma biso. Yango wana.